bandeko réaction ya Diddy Stone pona nzembo ya mama si. Diddy Stone kuna lobi nini bandeko? Tokanisaki Diddy Stone obeta kara tu oyo. Mais Diddy Stone abi nani abeta kara nga Didi na beta kara te. Alobi fwa lobaka moi quelque chose. Nde bomoni aye wana bandeko alobi nini? Biso nyonso toyeba yeke akobeta kara mais ndenga répondre. Veut dire que ayoki son. Et son wana esali ndenge nini. Voilà, mbote na bandeko na biso nyonso o balanda biso na la grande découverte TV. Bo s'abonner, bo like, bo partager kande to senga kabino. Voilà. Lelo te kosa mo analyse sur Diddy Stone Olomide par rapport ya nzembo Koffi Olomide a embeli mama si. Sindi vraiment bandeko nanga akomi na esengo. Si konde na confirmé bino ki Sindi le cœur a commis na esengo a se sentir que oui place wana ezalaka nde ya ye poliboso ekoma ya ye plutôt poliboso bandeko nanga abandaki kondima te abando ndima te ke ye mutu akoma place wana place oyo mama ali azalaki abando ndima te ke ye nda akoma place wana ye nda remplaça vraiment ya solo. Mais tout oyo bandeko nanga Diddy Stone et Sindi le cœur aye ko comprendre que nazwa penze bonga ko a comprendre nango ndeni a comprendre nango kana nzembo o Koffi Olomide auti ko salela ye nzembo o Koffi Olomide auti oyembela ye o biso nyonso toyoki eke zongi mama si jour autopsie yondo kozala jour autopsie yondo ko signer kobosa na te makambo oyo ngai na ebisaka yo kobosa na te makambo oyo ngai nalobela yo ezande likambo et Sindi le cœur depuis nzembo wana ebimaki na kosa bino te bandeko nanga Sindi le cœur akoma koseka minu nyonso ebima libanda depuis nzembo wana ebima Sindi le cœur akoma na esengo bino moso botali ba video ya Sindi le cœur même si boki na page na ya TikTok bomona ki Sindi le cœur en tout cas esengo ya esengo ya biso lobaka vérité akoma pena kosika comprendre que place o pena batikelanga epinga na zwa na vanda pe na ngwende danga ti tozokende nde tokende ti mobali alobaki mokolo autopsie ngande nazala ti mobali alobaki na bosa na mamba loba te ti mobali aloba makambo nyonso akoloba wana veut dire que naza vraiment na motema ya mobali il s'appelle ici Sindi le cœur makasi bandeko na ngai. Et côté à Diddy Stone kuna Diddy Stone abi akoloba te mais est-ce que Diddy Stone pas akoloba te question mark po ya lobi akambango etali pété alobi ayoki pété alobi amoni pété alobi akokipe yango pété alobi ekesala pe lokote nzambi YouTube oyo réseaux sociaux ezande likambo alobi ekesala pe lokote alobi eloko échanger pe lokote alobi échanger pe lokote etali pété akokipe yango pété en tout cas Diddy Stone pona nga kokipe na opeka yango te po papa si akei papa penza si akei papa Olomide si akei to ebite akozonga kasusu upa en tout cas on dira akozonga kasute on dira kozonga kasute soki akozonga ka peut-être akochanger les côtés bon to ebite biso to kotala kaka mais apparemment papa penza akei papa Olomide akei pena pa mama si peut-être akochanger nde to mona changer ba mama ba mino peut-être akochanger kana bandengo wana mais na makamsu vraiment Diddy Stone ndenge lobi okokipe pete oyoki pete esala pe lokote en tout cas tikala ka na position wana poso obi olandela penza attention penze ke mani marqué bato baya kofingo déjà impoli Diddy Stone boye bandeko nanga makambo ekomi na Diddy Stone ekomi na mama ya Diddy Stone nayebi te ya mutu na mutu na ndenge ne areagisaka makambo mais mwana oyo alingaka mama na ye mwana moko ta kolinga basala mama na ye bongo ata yo mutu ozolandanga soki basali mama na obongo mama oyo olingaka na ndimi te okotika ngo kana bopete bongo okoreagir
Alors Didi Stone a réagi ça ndenge ya monela ke o makambo ndenge kendira isepelisa nango yete de bomoni Didi Stone ayaka ko réagir ndenge a réagi ça wana mais to tenir mwana bato regard mingi parce que aza mwana mama alia a perda bolingo ya ye ya mama na papa parce que kota papa alingaki mingi kota mama alingaki mingi aiko perdre papa des fois mo ba osala vidéo ensemble et tout mais papa aiko kende azui mwasi mosusu atikala ye moko na mama et chaque fois atalaka ba photo ya le passé atalaka ba biloko mosusu aza moto esalaki pasi yango mona ba réaction ya Didi Stone wana mais to dinga ko tenir ye regard vraiment tepo azakaka mwana aza mwana voilà donc Koffi Olomide pe na motema na ye ayebi ke Didi Stone mwana na ngai ya mwasi nalingaka mingi ata tokomona wana nayebisa bino kolingana ezalaka facile me kokabwana ezalaka facile te nde tomona Koffi Olomide wana komona Didi Stone ndenge asala bavideo na ye eke ezongi esalaka eka pasi aza moto donc c'est un peu ça Didi Stone alobi na biso tout oyo en tout cas akoki pete etali pete amoni pete esimbi pete ayoki pete donc nyonso ezoleka ye vraiment ayoki te amoni te voilà c'est un peu ça like et partager bisous bye tomonani na mbala nsima.